Dialogue, même question, et puis nabaki si motuna ya internet moko alobaki ke soki pa na bino bozana kilongo pona nini papa Samuel Masambukidi akotaka na ba sandal na kati ya kilongo o répondre bango ya mususu bakozo ya noma ya malamu pana yo pesa 3 minutes opesi mbuta po mto banda ya maloba. Merci. Je préfère bandana o asuka 3 minutes kaka. On n'a pas de problème. Nathalie Chrono nangai toujours 16h07. Déjà, il faut que na bonzambe moto na moto na dimension na spiritualité moto na moto na dimension na mythologique hébraïque, je pense babete la biso di solo ya Eli ou simplement avec elamba na ye atika makambu et pas ya Élisée ceux qui na bosaniti. C'est parce que na niveau na déjà tellement likolo même na mythologie chrétienne Jésus simplement avec elamba na ba simbagi et ça le makambu. Niveau ya papa Masambukidi. Et un niveau de Rokangina va principe voilà Mikete. Oh, donc on tire ma colongue les principe à Muké. Toke imbuta. Nazolanda très bien muta. Te na motivé taka. Toke imbuta. Pour la bateau ba yebi pe bateau ba meka ko luka ko yeba même à distance ba découvrir la carte na ye un corps tellement sacré. Na marmutali bonzambe. Na tel point que soit atalati sandal les un problème te na kilongo. Toke. Et ça là ba manifestation to ba maramususu asalara oyo atika la ba kolongulu. Na partout à votre chaîne internet na tindi lo ba vidéo na kata kilongo mona kazala ne pe makolongulu. Moko. Soki avandi ne sika vandaka azalaka toujours makolongulu. Bolandela ba vidéo mona avandaka toujours makolongulu. Donc là so ya vandi azala toujours makolongulu. Soki asala maramba molimu azala toujours makolongulu. Mais il peut y arriver ça peut-être na lipapa. Peut veiller sengi à tester molimu wa mutu. Asa ne so ala te sapat. Aba na kolongo. Asa la mala moko do ya on a lobi maramba qui peut veza maramba niveau. Makiese et puis na kokende et pas Masambukidi dialogue parce que bino mbobanda ki de bango na plateau et puis tumukongo ya rozwa. Ah na plateau ezana ndeko moko komela kingai alobi ete bolobi ke papa de ngenda azala ki ngunza. Mais bango baebi ke azala ki chrétien. Nini oyo eza ya mabe na kati ya maloba obino boloba ke azala ki ngunza onde kwa na ko corriger. Butamake savo. Matondo pour la motuna. Bon, je pense que ce tozongi ici makanisi simane monsieur totaki osala sur les kingunza et na loba kité ngai na munona na bimisete que papa diangenda c'est un ngunza. Très bien. Mais na o nga nazo reconnaître na mukuse concernant papa diangenda c'est un grand. Très bien. C'est un grand pour na mabele na biso pour na Congo. Alors, pour nous définir les kingunza, n'a évité ceux qui le lobat bazo parvenir à comprendre. Bah tu vas saisir bien notre mbuta. Voilà. Mais bah au bas là chiko pour na monopole la connaissance. Ouais. Mais na o nga lazo maîtriser. O aza ko s'intéresser à l'andanga chiko pour comprendre bien o na nina loba. D'abord les kingunza c'est quoi? Na bandeli définition ya kingunza. Pour expliquer leur photo to banda d'abord ko définir kombo. Parce que dans l'alphabet sacré Congo, les concepts qui toloba lobango trop expliquera nini kombo qui toko expliquera les concepts oyara après yango. Nous avons les kingunza. Tozu qui to tiango mpandi parce que ça préfixe. Oza ko expliquer concept ngunza. Mais les ngunza qui veut dire les ngou ezali kombo oba koko na biso wuta kalabande ko benga nzambe. La puissance infinie. Lenza c'est le monde, c'est l'univers, c'est l'être visible et invisible. Le ngouana, autrement, c'est aussi ngoudi kibomama. Pourquoi les kibomama? Parce que les kingoun, c'est un mode de vie. C'est la tradition. Congo. Ozomona. Où est basé na bomama, na matriarcat. Alors, quand on parle de kingunza, les kingunza, c'est aussi harmonie. Moutozo sale la kingunza. Donc, aza en harmonie. Na, maï mabele moto moupepe. La nature. Ozomona. Et ça basé dans la nature. Il y a un moni même batumi sous bande connexion ya africain sous babeng en français et la spiritualité ancestrale baba beng en forme moro ya animisme qui veut dire muto azali connecté na ancêtre na. Très bien. Muto azali connecté na mai. Muto azali connecté na mupepe pe na moto ainsi de suite azana maîtrise pe azana secret wana. Pe azali ko vivre yango. Ayebi secret ya nzete. Ayebi code ya mbisi, code ya mai. Ayebi ke sona continue zamba na osala bwe na ozongisa bwe.
c'est ça les kingunza eza libanda ya kibonzambe o eza ya bamindele ya bapaya otobing ba christianisme mbuta makese olobi ke eza mutu aza na secret ya mai ya mupepe ya boye tout donc lelo tokoki koloba ke un pasteur l'église de réveil to sango moko boye o ayebi pe secret wana parce que lelo tomonaka bango mpe bao basala babiloko wana bakobenga mpe bangunza. Ok, merci beaucoup. Landa na bandeli na lobi le kingunza ezali basé, ezali spiritualité d'abord, ce n'est pas une religion. À la base, c'est une spiritualité ancestrale. Eza basé na tradition Congo. OK? Basango bazala kati ya tradition Congo te. Basango batombolaka Jésus, batombolaka ba Saint Antoine de Padoue, ba Sainte Marie et consort, baza ba appellation na ba kombo na ba benga na ba musulman. Donc baza déjà di banda ya kibonzambe na biso. Po kingunza base nango c'est nos ancêtres, batu bakufa. Soto lobi na mai c'est tout un monde, il y a des êtres. Muto ba bengi ngunza, il faut azana secret à tous les 4 mondes wana se connecter na yango. Be introduire rien na ba monde wana pose na maîtrise na yango. Le kingunza n'est pas un slogan. Ngala za ngunza ozi basé en lati, na komi ngunza non. To kangi histoire ya Afrique to ya Congo to ya bangunza, ngala komi ngunza. Le kingunza d'abord c'est quoi? Muto azana maîtrise ya butu na moi. Oya yo kaka milimo asololaka na milimo na mai na mabele na moto tina batu bakufa pe ya mona kabango, c'est ça un ngunza pe muto a pratiquer rango. Et puis autre chose, les kingunza za lisusu mode de vie to vivre yango mikolo nyonso. Les kingunza ne se limite pas seulement na kilongo place to sangala tozo yemba tozo dumu kama mbona nyonso tina banda kuna biso. Nous devons vivre aussi les kingunza tina ba bureau, nous devons vivre les kingunza parce que c'est le mode de vie nature na biso ba yinde sengeli to zalela mutamake to lobata bongo oloba qui était azalaki ngunza alors que bande comme subabi azalaki chrétien. Nde question ngape na mituni, est-ce que ezali mabe na papa d'angenda ko benga mangunza nde bande comme suba jugé, est-ce que azalaki ngunza? Je pense que bato belé peut-être ba yebiete ndenge mon palo baki que ba kimbangisa solo bazana bango libanda, donc bao ba yebi ete bien bazana bango peut-être libanda. D'ailleurs pour no yebi ça épée à son âme c'est yebi no peut-être bien te ba grands esprits to ana capacité aussi kimia na molimo na bango parce que bango ba dépendant na univers et ah olingi na lo ba molimo ne agir toke ils sont tinde la bango à force, donc ba grand nyonso to pesa bango jusqu'à makasi o eza kimia to ni netali mokelo atinde bango. Déjà Mboutamake Sassongi Biso, il a été tellement clair et cohérent à va dire nae que Moutounion soit à l'andaki Biso Balasima, soit à Yoke Siko à comprendre que Kozalangoun Zeza univers mo eza tellement mounini makasi. Un défaut Biso Zaranango Ezali Kokanisa en vrai, hein, moi je l'accepte, moi vraiment dans un amoté mon malade mon dimanche était les bas Congo, hein, surtout Congo central. Bazana Maramba Bunzambe ya makasi vraiment côté ba connaissance d'énergie spirituelle, baza likolo, ça c'est vrai. Très bien. Mais il ne faut pas te faire croire na batu Kenya c'est tali bonzambe suika na Congo central. Très bien. Déjà royaume Congo so totali on ndenge zalele na kala, to mona ke ba parti musu ya terre siko ezaya na kati. To zayeka na Congo central te roi province to za na. Le baluba pratique le kingunza. So ke pa baluba otali lolenge na bango yo sale. Au moins, beaucoup de makambo ezé pas Congo, ezé pas na bango. Liban na bango eza ba province ebele. Ah déjà en Afrique, eza na ba pays ebele o ba salara bonzambe na lolengo biso salela chez les Congo. Très bien. Ce qui fait en sorte que les kingunza par rapport à l'explication ya Mboutamake et comme le moment où eza susu ya kangamate pas ya groupe ya batu moko quelconque, mais c'est le moment où il faut moi. Alors bien clair na ba définition na que kingunza ngu veut dire puissance. Nza et la kisi mokili. Donc moto yazo procéder puissance o euti na maman to tata mokili. To mokili o akeli univers. Soki to tikali na définition na lobi bien. Soki to tikali une explication o ya pesi. Ezo fongola moto nyonso oyo ala kisi puissance o euti na mokili. Ezate puissance o avion na banzela mususu. Très bien. Soki bokasi na ye puissance to mayela zo salela. Ce que vous dites na mokeli directement moto wana to ko considérer le rôle ngunza. Pourquoi? Parce que déjà Mboutane mwana semina moko ba vidéo na talaki lorsqu'il parlait des messagers divins au bayaka na mokili. O biso to koki obenga pe bangunza parce que mayele boyebi puissance ba sale uti pansana bayaka na.
il a dit clairement que bayaka pas uniquement pour nako sala ba miracle. Parce que bino bozangi science c'est pas na bino, il est venu que pour vous donner sa science. Après si bino maïle peut-être il y a ça la bombe. Donc soit ça les miracles les autres considérer. Alors ce qui to bengi papa diangenda ngunza et loko nini oya memaki comme innovation na kati ya communauté na biso oyo la kisai ki azala ki vraiment ngunza ndenge olobaki. Moi je n'ai vraiment pas été na angle wana lorsque na bengaki papa diangenda ngunza, c'est parce que na histoire na yo na yebi il a fait preuve ya mutu azala na puissance ya makasi moko ba histoire na yo bandeko ba kimbangi c'est ba ko confirmer ce que ezala yi bongo par rapportant la biso été abanda ko voyager na ba musicien ya Faki je pense un voyage bongel longwa kin na kamba so na bosanité et dans nzela wana basala accident na mutuka ba musicien bazalé na kati plus de 140 musiciens oyo bango nyonso bakufa lui seul na ye moko il est venu ressusciter musicien moko donc ce qui veut dire soit il ala musi ba musicien ezaki wapi je pense un voyage bando sala so ba uta kamba ba ya kini te seke kini ba ke kamba bango ba kimbangi c'est baza vraiment na ba précision sérieuse abanda ko ya qu'importe état o akuta ki oza ya ozoka oza à la gagner soit yeka simbio na liboko le raté miso telemi il a fait preuve bambale belé pour na bato ba yebi ete azalaki penza na nguya o utaki epa ya tata mokili il a manifesté ça et par rapport ya wana ngana na motema malamu ya rondima ete azalaki ngunza soki eza na bato baokanisa na lolenge na bango ete koza ngunza ezali kotikala peut-être na bamakambo oyo ka ya biso c'est que ba définition o ndeko apesi tokoki ko considérer ngote pourquoi pour libanda ya kibobiso biso to salela ya kibobiso par rapport ya ndenge to comprendre ki bonzambe très bien mais kibonzambe eza ka kibobiso te kibo bato mosusu pe lolengo nzamba la kise bango kibobango bakoki pe considérer kibobango wana lokwa kibongunza est-ce que mayele wana nzambe nguta masambuki dialogue na moi minute moke okoki koyebisa biso est-ce que ngunza aza pe na akokoza la pe na mwanini akokende kosala théologie pona bakisa bongo connaissance parce que soki na tunyo mutu na bongo ezana moko aloba na ngai ke yebisa ndeko ya masambukidi parce que ezato kundwa bosolo na ko bomba te ba question eza na kolakiswa ngwa yango na kaye na ngai tina nini na ngezali yebisa ndeko ya masambukidi ke masambukidi azali chrétien azangunza te azali chrétien chercheur asala ba théologie ndenge na ndenge mais na ngambo na bino te okaka boloba ke papa Samuel Masambukidi azali bongo ngunza est-ce que ngunza malgré pouvoir azanango na connaissance azanango azasusu na nini akokende kosala théologie est-ce que c'est important eza bozangi boyebi ya bato les gens préfèrent critiquer bato sans koyeba au préalable au bazali déjà je peux affirmer que bangunze belé au baleka bazali ba théologien et puis batangisa ba théologie batunde ba yebite c'est quoi la théologie n'est-ce pas la science ou l'étude de Dieu bangunza balakisa batunzambe bateya batunzambe le fait que ba la théologie ya kokende ko apprendre ça la barèche non ndeko comme mabiso na terrain te landa ndenge to mais je suis un scientifique na cadré masambuki dialogue nazoloba kosala théologie ndenge to mona kalelo soke na s'il vous plaît yokangai ndeko na ngai yokangai na lo ba théologie par rapport à lelo ndeto koma na ba église to ba école oyo bazoye kusabatu bongo makomi to o bazoye kusabatu bongo bibilia to o bazoye ndeto mona awa na Victoire na maison de la Bible wana to mona ki place wapi bato yaka osala théologie pona bosa nkombo ya lisango yango ngana tuni question est-ce que c'est important na ngunza opena azana makambo ya kingunza aza plein na kingunza que ça théologie les questions eza ngo simple yango na loba ki le problème est à comprendre moi je suis un scientifique nazo bandelango je préfère parler étant scientifique donc on a besoin de maîtriser très bien. Si vous avez vérifié après des missions, vous avez que j'ai tellement été cohérent. Élément ya liboso bandeko esengi na bango baeba. Ba pasteur ebele batondi na Congo wa basala ba étude théologique te. Basala étude biblique oyo ba confondant on a étude théologique. Étude théologique okoki kosuka na dogme mon côté okoki kosuka na idéologie philosophie principe mon côté très bien soko kenda koyekola batangi soka na Bible otanga théologie théologie
et au sala étude biblique batangi sur christianisme dans les fonds peut-être on a les théologie la définition on va lobby. La théologie est l'étude des questions religieuses fondées sur les textes sacrés, les dogmes et la tradition. Balobi ni christianisme ni non lobby fondé sur étude des questions religieuses fondées sur les textes sacrés. Ba texte sacré et ça ni. Ah ouais, biso to tikolo za jamais en Afrique, to tikolo za na ba texte. Na tuni. Ah en Afrique. Non, pour préciser que balobi bien et ça science est ouvert. OK, matondo mingi matondo. Et ça la biso ndesi koyo, toyeba soki to net na bo so na lobina sala. Neti papa Masamuki. Pour ça la théologie, je confirme. Et puis azali. Il y a chrétien, catholique, non, et puis je confirme nous sommes à Lingunza, à Yekoli. La théologie juive, musulmane, donc l'islam il a appris sur ça. La Torah, la Bible, il parle de ça. À Yekoli Marambebele, c'est Bonza, mais pas Nyonso. Je ne peux pas dire qu'il a tout appris parce qu'il y a déjà le bac à Yekoli. Cité, tu peux savoir Nyonso, à Yekoli, et Sali était Babenga et théologien. Et Peki Samitié, Yo Zalingunza, au possédé, Boye, c'est pas moqué. Très bien, très bien. Très bien. Matondo Mingi, Ndeko Masambuki Dologue. Azuma Kambo, outil direct, t'aimais pas ya Moki. Matondo. Papa de Ngenda, selon ndenge ya monela kie, na ndenge ba présenter na mokili. Et ça non normal abenga mangunza. Ce qu'on appelle na mituna na ngamunanga, est-ce que ezali mabe, ceux qui ba bengi papa de Ngenda le longunza. Des questions. Merci Papa Ndombasi. Tu as un plateau pour éclaircir l'opinion, comprendre la question va poser à Sir Marambo Bayo Kaka. Mingi Bayo a raison de l'Ukuta. Tant que tu as un peu comme la qui s'abango, Vrenzela to ligne ou essengen la bango balanda. D'abord, Kobenga Papa d'Angen Nangunza, et ça que torpiller œuvre de Bangunza. Oh! Kobenga Papa d'Angen Nangunza, et ça que Boma Kingunza. Kobenga Masambuki di Samuel Ngunza, et ça que Boma Kingunza. Oh, nandenge nini papa. Mamuni ni yozolo bana. Batu bazo vanda na bazo approuver kazangunza. Est-ce que j'ai pu avancer? Tokei ndeko na ngai. Tokei. Na banana Papa d'Angenda azangunza te. Ce qui est là dans le système du néocolonialisme, c'est Papa d'Angenda a complicité avec l'État belge et l'État colonial belge. Ba falsifier l'histoire de Fumukimbangu. Papa d'Angenda mutabundisa mission ya Bangunza en acceptant Jésus-Christ comme mutindami, en acceptant Kimbangu comme mutindami ya Jésus Christophe. Ah? Zela. Mutindami ya? Toke. Papa d'Angenda sala ni zela toke. Toke muta, wolobi loko moza mutuya. Papa d'Angenda mutu abundisa mission ya Bangunza en acceptant Fumukimbangu azalokola mwana bitinda ya Jésus Christophe. Papa Ndombasi, Nassir Bisso tout aux intellectuels. Qu'entendez-vous par les martyrs de la Pentecôte? La pendaison d'Emmanuel Bamba, Évariste Kimba et les deux autres. Papa d'Angenda, il était impliqué dans cette affaire. Il était impliqué dans cette affaire. Sotoke Musika. Papa d'Angenda mutu abimisa lisolo boyo kakao papa tata ngonda uta likola kitana se. Mensonge wale sikala na mitu ya batu. C'est Papa d'Angenda. Papa d'Angenda baswana na patata ngonda. Pona Fumukimbangu. Batu ekis baza soli na zolo balukuta bako yanko bako komela ona se. Papa d'Angenda na tata ngonda banda koyoka na tena cause ya Fumukimbangu. Donc Papa d'Angenda kolobele kazangunza wana funa tika kingunza ngo. Olobi? Koloba ke Papa d'Angenda za kingunza c'est funa tika kingunza ngo. Uso to comme ko sa ba ventile na plateau. Papa d'Angenda comme ngunza. D'abord, ce qui église qui mangiste la ville de Kambeza le bâti Nouvelle Jérusalem, c'est Papa d'Angenda non? Est-ce que ce qui est Israël on est au goût de ville mo ya Israël comme en Kamba? Tu me poses la question. Comment un chrétien comme ngunza? Il y a qui comprendre que ndenge baso définir kingunza ngo eza lokola ba fongoli porte pour na ba chrétien pe ba kota ba koma bangunza. D'abord qu'on définit kingunza lokola kingunza laxi mutaso maîtriser 4 éléments de la nature.
non na lokola comme ko pesa accès lelo lobi pe comme que dire moi zaki ngunza Oh, comment ça qu'il maîtrise 4 éléments ça c'est fort. et comme que le prophète Eli na bana zaki ngunza lelo bande ko nanga bokima te to zala to beta siko nteke Très bien. ngunza za nini oyo ko yebisa masambukidi kaza ngunza ta paksa lelo ya mnoko loba Oh, wana zo tindai. no tinda ye parce que ça mona bitina masambukidi oyo ke na uti ko swala na muta moto Oh, pona ni. moko ameni na moto to zami bale moko kiti faut que comme ça la destination a otem sanga na ba ya bombaga ngala zelaka mais même c'est que c'est émission Oh. tina telomi on a tindika ka li kofi pe mba moko Oh. donc na za radical Très bien. na ko kitate parce que mama na okute tsenga sina méchant bon comme si papa dangé na ngunza papa Ndombasi les boucons ont été ibiso boy ko katanga tena lo mona français Tokei. chaque peuple a sa culture est une affirmation vraie. La culture englobe les valeurs, croyances, coutumes et le mode de vie propre à un groupe humain. Culture. Il y a peuple ezalaka distingué na biloko oyo bango bazanango. Très bien. Sikoyo kingunza ebimi na kati ya culture Congo. So ngunza azali moto oyo azolobela lushan sous la Congo. Oh lushan sous la Congo evani na kati ya makuku matatu malamba Congo kuzulu ye vantoto. Yango to bengaka bu Congo, autrement appelé Nzila Congo. So bakoko na biso to bakomi ko se immigrer vers Afrique centrale ta bakomaki na ngomba ya mbanza Congo bayimbaki ngele munzila Congo. Ngele je m'en vais dans la voie Congo de l'évolution spirituelle. Nzila Congo est sa route principale. Mais ça a 7 routes secondaires spirituelles, na 7 routes secondaires physiques. C'est ce que m'a sambuki ya ngunza. À la théologie. Attends la routes secondaires spirituelles moko Nzila Congo. Ah, donc, les hommes na ngunza yendo sa la théologie, même question pe na reposant pas na yo parce que batunion so bozo la carte ya sa la théologie, ngunza ko sa théologie. Nazo malem. Oko ata même ba mo question na tokei malem. Nazo malem. Papa Ndombasi. Au moni so za na posa oyeba imam. Il faut qu'il y ait une culture arabe. En dehors de la culture arabe, imam a raté. Oh, mais ba imam bazati ah ouais. Culture arabe. Un imam azali moto azala maîtrise la langue arabe et les enseignements islamiques. Très bien. Soko kei na culture chinoise okuta ba benga ba doashi. Un doashi azali moto o azala maîtrise la langue chinoise et les enseignements du Tao. So ngunza zanani? Ngunza azali moto azala maîtrise la langue Kikongo Kiamasina et les enseignements de Bukongo. Ngunza uti na kati ya lusansu la Congo eza terme Kikongo ngunza so kena vodu ogene kokuta ba ugan ngemoni na ba place mususu te donc moto so bera ngunza eza mo ya culture Congo so muto aza ngunza eza muto aza na kati ya culture Congo o yeba valeur coutume pe biloko etali Congo. Très bien. So qui me définit ki ngunza ezali muto aza na maîtrise ya 4 éléments. C'est que tu as un quartier où ils ont maîtrisé 4 éléments. À quoi beaucoup de ngunza? Oh, oui, mais ça va quartier va maîtriser 4 éléments. Mais c'est non, nature. Très bien. Mais on entend parler de la nature Congo. Parce que nous avons la nature Congo, tu as une hiérarchie spirituelle Congo, na physique, na hiérarchie Congo spirituelle. Donc, si on a la nature Congo, bah quand ils sont là, bah Congo ya bambasi, bisimbi ya Congo. Le roi Tozana Nemo en Congo. Yo na islam. Très bien, matondo mingi mbuta. Mais so kei na sili sa papa Ndombasi. So kei na kati ya christianisme, ndo okende kokuta Ange Gabriel. Mais na culture Congo, Tozana mama Mandombe Kali, Tozana Yaya Ntoto, Tozana donc eza nature, donc eza ba biloko eza na kati ya nature na biso. Donc to jamais ko définir ki ngunza lokola nebo ba définir qu'on peut accès le gars terme là et sur l'accès le gars un pasteur ou azana kati ya azo kokisa 4 éléments batangi bako benye ngunza mais ce qui on a dit moment imam et ça comme moment comme prétakaté mutu to so comprendre que eza mutu azana maîtrise ya langue arabe peut azo maîtriser enseignement islamique
mais ndenge nini biso na bukongo tant babe na mutungunza o mama comme si papa na ngene non c'est que chrétien comme ngunza la définition bato baza bangunza te ba créer mais pour na papa na pas ça ki ngunza monte za na kata descendance wana bongo siki papa na ya za ki ngunza na kikongo balobaka même tant kimbangiste bandaka za kintu adi bande wembla nzie moko bande manzie moko na loboko na kikongo mpv longo kaina muki ya yako ce n'est pas parce que ton père avait le Saint-Esprit que toi soutiens le Saint-Esprit dans les politiques ité les politiques ité yango moni siko na ngamo bande ko matambukidiste et comme un royaume héritage république des héritiers yebendanga za so longo ko tamona na